apôtre Dalo azan église moso comme na Philadelphie so nani na Congo apôtre mutazo bebisa batu na kini Yé à côté franc-maçon. Et non, pardon, cabal juif. Donc, kolo cabal juif. Au moment où tu as bébé à Toms, yé. Oui, puis Toms à Kima, Congo. À Kimi cabal juif, à Kena, Canada. Mais sous bazolo bono, à Toms à Kimi po, à Boyerne, Kokota Masola, dans le cabal juif, Yanwa Kim Canada. Non, à Toms à Kimi Canada, parce qu'à Zoko, Kikosi. Michel Bakenda pas Kimarat. Michel Bakenda Koti Masola, comme Balexa Batoa, Kokite, à Kim. Yosu Mona chantre Nzambe, à Tika Royembe. Mais après quelques temps, quand on a sonné zongeli mais ayo on a raté pour akoka mazarate. Oyo apporte dans le mutazo bebisa ba jeune na Kishasa. Yé a bebisa même Joël Tatouye mta bebisa e a bebisi Henri Papa Moula Jaim ta bebisi a bebisi à Toms. Donc azo koti sa ba serviteur de des cabal juif. Donc cela veut dire apporte des cabal juif. Na ye lié lelo. L'homme prudent voit le mal de loin. Ndege bimeli na mutu ndenge bimangi pa Kabundwa lesa. Wasolo meko bandela susu. Les vieux azaka wana. Meko bandela susu. Les vieux azaka wana, meko bandela susu. Les vieux sont à la place aux aki wana. Voilà. Wanye bimeli. Ndeke. Neye bima pa Kabundwa lesa. Oh. Kaswana Saint-Esprit. Pour na bango. C'est bon, continue. Donc cela veut dire L'homme prudent voit le mal de loin. Molu Monsanto a quitté sous forme d'une colombe pour témoigner Yesu. Pourquoi? Parce que Molu Monsanto n'a pas joué rôle comme consolateur de l'église universelle. Molu Monsanto a joué rôle comme consolateur de l'église universelle les jours de la Pentecôte. Moukola Pentecôte, église et Botami, 1 Corinthiens 12, 27. Cela veut dire nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, si vous avez Yesu, comme membre du corps de Christ, cela veut dire Molu Monsanto a fait en permanent. Est-ce que Molu Monsanto a sous forme de Kabundwa lesa ndege pe bimela yebo saluons le Saint-Esprit. Dalo ndege bimeli abi vous croyez que c'est un hasard. Aujourd'hui vous allez voir. Donc cela veut dire bah comme il a blasphème. Donc on a une démonstration de puissance à Satan. Pour Satan le baki Nicolézo a robim sabango poisse. Tozo mona ba mutombo ba komo bim sabam PC. Dalo yeyo ndege kiteli Kabundwa lesa ndege amnene saluons le est-ce que ndege koza Molu Monsanto. L'homme prudent voit le mal de loin. Est-ce que Molu Monsanto a témoigner Yesu sous forme d'une colombe, pardon. Cela veut dire qu'il a témoigner parce que Molu Monsanto comme Yesu est en permanence, c'est lui-même le Saint-Esprit. Et Molu Monsanto je vous laisserai pas ainsi, j'enverrai mon esprit tant à Kene. Ça veut dire Molu Monsanto a sous forme pas témoigner. Mais depuis le jour à Pentecôte, le Saint-Esprit il est le consolateur. Bisozan a quatre corps à Christ. Cela veut dire Molu Tozan a quatre corps à Christ. Donc Molu Monsanto comment est-ce que Molu Monsanto a robin nani? Yango moni bandimia lelo basalo kwa bandimia berete bandimia berete basalo vérifier yo onde peuple ba obeta maboko ya ona ibisa ko batwana Yesu akufela bangote baza ba peuple o baloba boma Yesu tika Barabas boma Yesu tika Nodalo boma Yesu tika Kabundwa lesa mais papige et ça c'est catastrophe et ça scandale. L'homme prudent voit le mal de loin. Kabundwa lesa bimeli lokola ndeke na bimi ya likolo saluons le Saint-Esprit. Sur bazo ta les invocations mais les invocations mais oui balubi bakosala babi kutu Nicolézo bakokitsa même moto pena te likolo moto kita bomoni pena moto ekiti pena na église oyebi teke bakoma même kosala bapparition ya baange baza être mon spirituel en tant que prière okesika mo bino na besoin il y a armée céleste. Plus de 1 million de Serbiens au sécurité. Spirituellement. Mais comment ça apparition ba ange l'église, bo monde pena neti bandege, o ba ange ba bini. Cela veut dire papi gen batu oyo, ba yeko ba bomi église. Ce sont des bandits spirituels. Église venu koufi. Église c'est koufat. Église corps du Christ, on est à santage ni ride. Mais nous avons une église locale.
Il y a mon frère JFR Montanga Loba, Bok n'est pas battu, Tazane n'a raison. Avec Sabat, Bok église, mais avec Sabat, Bok n'est pas badaloté. Bok église à solo. Il y a un sabino, église à solo, nene na Congo, Nzamba Talsanga, et Zaka à la bord. Baninga tanga kokie, papi que me tolo bela vie, papi que me tolo bela vie. Moi je sautais pas. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotika kozala moninga na yote. Papi gen tolo bela vie. Mister Siatoul, nazalaka moninga na yote. Papi gen tolo bela vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen, tout le de la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait des Frenchman. Papi Gen, tout le de la vie. C'est Nazara Mounina na yote. Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen, tout le de la vie. Azalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen Tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen de la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Moké confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable.
Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Unish Band. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Unish Band. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Topesi Binombote, partout, beaucoup disposé encore battant, Yakolanda Bisso, Boye, à travers Tolo de la vie officielle. Voilà, merci Nabino Nyoso, abonné Nabiso, à Toza pour inviter Bino Lissousoubo, s'abonner, belé, de Tolobaka, nulle part ailleurs, à on a Tolo de la vie. Voilà, merci, la grande équipe à Tolo de la vie, Washington, grand pays naminique, merci Nayo, Emile Bamba de Zurich, Didier, merci Nayo, Jérimo Mana Canada, hein, Karambongo. Patient Ilolo patient en Afrique du Sud wana na bi ke kalamingi tete ko monana et merci aussi na Platini Chipamba wana bazapena yanga ya kati o mona ba IP de ko ka bazalaka wana o mona Pichu Pacha Sotali Konko na Norvège azalaka wana Platini Chipamba encore et encore. Nous, Ézéchias Mbuku, l'homme de la repentance totale, et seulement Mikolo, tout mon anité, nous allons à chaque fois. Bamboka Oto, Yezamboka contre temps sur temps. Donc, Hermo à gauche, Hermo à droite, occupation Zamo et Belé, et Yango Moni, vraiment tout ça, une semaine, tout mon anité, Ézéchias Mbuku, Bomoni Bissoté, mais tout ça. Donc là, occupation un peu comme du mien, je crois que. La semaine prochaine, beaucoup CP la pena pour beaucoup pena bilo qu'on a bino au bon mesana. Donc, tant pour nous déjà invité Nangaï Ezekias Mboukou, l'homme de la repentance totale, n'a pas ça et puis Tokota, nous avons rester connecté. Vanda Pena, Landa, émission à l'élo. Ezekias Mboukou, bonjour. Papi gagne ngouache plus ngouache est égal à mpangi. C'est pas lui comme une semaine mon presque tout le monde est en live car on a pas téléphone. Voilà, on appelle ça comme on hein. Et l'autre tout le monde soit live après une semaine. Mais naebi que tous gens là toujours na téléphone yo mo yebiti. Ouais c'est single la ta 3 fois dans journée. Na moni pena que no grippe ici hein. Grippe ici qui na zone. Vous avez pena déranger ma case. Déranger ma case na grippe betinga 3 semaines et kenda raison et na siko pena moni ke libela. Na comme un groupe ko banga la bi on keni na makilate. Bon, quel moment où tu as vu? Diable a zoti ndilanga batu. Ah bon? Bazoa physiquement et spirituellement on ne sait jamais. Ah ouais. Ba fanda ga pe na kiti on na fanda balubaga na micro. Bago tika mo il y a dans les vides. Ah bon? Mais normalement tu ebi que yeso albi to remela même biloko mabe ça absolument monter. OK. Bon on est ça entre parenthèses pour to sekelo monter ça ga grippe même ba makanti ko mage belé na komé ko bang. Lokola mutu nde mais yesu abanga kapeli wati abangi abilongola kupa pa bia
alobi Eli masabata nzambe tata nanga nzambe poni au sundolinga mais après ko ba bomukana no salamu na bomoto pe to banga quand même boni ngomba ermo ko motal mais grippe honde ni ko ezoke grippe ngale retour aller retour boni ngomba na ko oui lingomba ezoke ne très bien lingomba pena très bien bana tolo bela vie pe bazo ebele na lingomba ba o bazolanda nazokuta msuna nzela to kangani ba photo to salo sipi to église vraiment musala yesu masi ezosala pena solo. Ok. Alors, lelo eli bisonini tokota na biso. Lelo na ye koloba sujet moko ya porte mo dalo mais poto kota na sujet ngo nazo pesa mbote esika ya maître José Lumbala Tumba aza avocat ya baron à Paris. Na utiku na bureau ne siko tozui mo ba vidéo mo monyo ebimi flou photo bandela vidéo na maître toke na yo tozwa nini wana aza docteur en droit. Donc ndeka ba vie na biso Etienne Tshisekedi azali docteur en droit, ça docteur donc mayele moko ezali donc numéro na téléphone eza 06 66 03 85 82 maître donc ndenge ezali omoni bayuda bazala na ba avocat na bango bandibu pe bazala na ba avocat biso ba congolais avocat na biso ye nzamba pesi biso maître Joseph Lumbala Tumba donc maître o azama docteur en droit atangia awa na France na Sorbonne. Donc cela veut dire bino ba congolais 2026 tolbagi ba surprise agréable zebelemba mon maître yeyo. Donc ozan a problème administratif, problème à mukanda, problème ya ngunda, problème nyonso yo ya recours, ya ka pas mettre avocat benga numéro aux audiences au na bureau. Azana bureau. Obi que première fois na mona Zairo aza sérieux. Ngaka nze kutamsu ba mettre to mona ya ba château rouge non, o pena maître pena solo tala pena bureau kitoko na mindele belé na kata bureau. Première fois mona congolais za série. Première fois na mona congolais za série. Et puis nga mona tena bi muto sera Julio maître sera Julio dossier. Louis Alut. Makambo simbi. Tant aux autres tambours. Yo ko solane la lingala mais akeko na pas ndela ke lobelo na français parce que monsieur Zatam so yebi linga français bien té. OK pas avocat mo boya muzungu. Ozoye boloba français ta o maîtriser dossier mais o loba lingala. Il y a du français ake lobelo français kuna. D'accord. Nabita ko tambola na nzela. Tant yo tambola na nzela. Tant ozo tambola na nzela bato bazo. Et puis pas ça moi l'église hein. Na gagné ga na tolo bla vieille pe église comme membre pe église. D'accord. Question. Talanzamba ko motindela biso ba maître d'église. Répondre à la question na nabita ko leka na nzela. Ta bato ba tem so na nzela. Balo banoni. Tant bato ba tem sanga na nzela ba zolo ba félicitations ozo sala musalo fongoli biso misu. Na biso papi na zo kanga mana bato ba photo. Misu to kanga mi photo bengi moi sile ye yo to na Ezekiel so ra na sang. Donc musale sama bien bien. Tala maître Joseph Lumbala Tumba. Maître Joseph Lumbala Tumba. Ozomon. Carte né en maître Joseph Lumbala Tumba. Numéro n'est 06 66 03 85 82 yango. À lui paie sa papigen à partir à l'élo à combien avocat tolo bela vie. Le tolo bela vie est avocat. Avocat pena il y a balabala té avocat pena il y a baron à Paris awa. OK. Bino ba congolais yango biso déjà na tolo bela vie tozu avocat na biso. Voilà, aussi en gros, je crois qu'il est au Golobé la paix sur hier parce que ça est important. Très important. Voilà. Alors, société le rôle tolo bela vie photos un avocat. Fongo la biso. Lelo na yeli apôtre Modalo Levi na machine côté la biso photo na mais poto bande mission de ka kezali na pesi mbote nde to pesa bande on a biso mbote ba encourager biso mbote place à maître Aziko Force na pesi mbote pa ya maître Chura Mboma Lembatable na pesi mbote pa maître Paul Nguma 125 kg so wa betio likofi makole komo trembler na pesi mbote pa maître Taxangiama dingo kosa coup de tête oke mona kiné na pesi mbote pa Serge Vitali na Lyon na pesi mbote pa Serge 5 kitoko aigle ozo mona na te aigle to sali oni ko aigle na biso to lela yo mabe aigle faut luka biso localiser biso localisme ndé wa lobaga papa localisme aigle localise nous s'il te plaît na pesi mbote pa ancien urbain Mukawa na Charleville Mézières na pesi mbote pa nani maman Mireille Imana nan yaya na biso Arsène Botango na Suisse après sa solution à la tête Arsène Botango kalaming te azobim sa pe clip oyebi ayembela nzambe oyoki ba chansonnette clip ezobima kalaming te voilà
Na pesi mbote pas Mike Lova mwana mukena misolone homme d'affaires. Na pesi mbote pas Pepino Dibois na mama na biso Nana Lenda na Suisse kaka bana Suisse kaka bana Suisse. Na pesi mbote pas mama na biso Angèle Diasuka top modèle. Moi aussi ya président Dos Santos na Suisse na Genève. Ba invité biso déjà Papi Gen. Tozo zilaka moye kauka et malile kauka na ba marche to banda kotambo. Na pesi mbote et place ya mutunanga déjà si natanga ki maître Aziko Fox abomangombe na likofi ona sukisa naza comme nanga prophète Ezekias Mbuku na dirigera église la gloire de Jésus-Christ qu'il te zali chaque dimanche de 14h à 17h Facebook nanga prophète Ezekias Mbuku kota okomona ba vidéo ya église ya ba matéa TikTok nanga zali Ezekias Mbuku prophète Ezekias Mbuku association na biso zali association la pierre rejetée Papi Gen azotia ibam na pesi mbote place ya ndeko na biso nani Benjamin na pesi mbote pa ndeko na biso Benjamin apesa talate tolobaki ko Papi Gen bato ba banotia mbongo na association to bandoya ko loba averter que otie autant donc ba wana ya biso to ko négliger bangote tant bat bazo pesa mbongo photo loba ndeko na biso Benjamin yeyo atindeli ngape ni ordre virement na ndeko na biso Benjamin vraiment bosunga association la bino tozo zela bino kaka malobo mboko yo Papi Gen. Alors na yambio le loto mekosolola Yarsène Botango na pesi mbotele sa yo mawatro Ezekiel Sabanya ka solution ya za solution o ya mama na biso Mireille Imana voilà na Suisse. Voilà. Alors, lelo biso ni biso makambuya. Lelo na yeli biso na yeli bana tolo la vie na yeli bino lisolo ya tata o apôtre Dalo. Asalini. Apôtre Dalo azan église moso comme na Philadelphie so na nina na Congo. Apôtre mutazo beb sabatu na kin. Iye akota franc-maçon. Et non, pardon, cabal juif. Donc kolo cabal juif. Omoni mutabebi sa Toms yé. Webika Tom Sakima Congo, akimi kabal jufa, akena Canada. Misuba zolobono, atom Sakimi po aboyene kokota masola da le kabal juif yango akimi Canada. Non, atom Sakimi Canada parce que zo koki kosip. Michel Bakenda pa kimarati. Michel Bakenda koti masola comme ba lexa bato akokite akimi. Yusu mona chantre nzambe atika koyemba. Mais après quelque temps na kaka na sonya zongeli mais ayoka na raté po akoka mazarate. Oyo apporte dalo mutazo bebisa ba jeune na Kishasa. Yé, abebisa, même Joël Tatouyem tabebisa yé. Abebisi, Henri Papa, Moula Djaïm tabebisi yé. Abebisi Atoms. Donc, azo koti sa ba serviteur de des cabal juifs. Donc, cela veut dire apôtre des cabal juifs. Na yé lié les loups. Ba preuve en raison nisiko. Là où yé lié, il faut le ba preuve qui est. A parce qu'il y a qui c'est un vrai serviteur de Dieu. Déjà, nous avons rappelé na batou. Que ba propos tenir na ba émission na biso oyo engagaka toujours ba auteur nango biso to yamba ba na mikete ba to yamba ka je crois que ce sont des responsables alors boya ka côté na biso rigueuté non beauté Ezekiel Mbuku azali moko oyo nzambe atindi na makambo do za nzambe oyo ntatindi Ezekiel Mbuku na makambo donc mambo azoloba aye makambo azoloba koleka ngai ngapi nazo yoka kaka ndebino boza koyoka bongo te bongo eza ndengo nako oloba solo elo na sepelaka na yo elo na sepelaka na Papi Gen ozaka mayele mingi Papi Gen oyebi ke na sepela no za mayele mingi oyebi te okocha nga makambo belé sans le savoir na ba dimension musu nzamba komisinga na nzela no yango ba bidie par le tantôt du matin donc nzambe atinda nga pembeni na yo po okomisanga na niveau oyo Papi Gen omoni na tie ka geloko oyo na tie loko oyo mabe ya banini yango ezala o tie video mo ga mususu ebimi na tie loko oyo levi bende la biswango ndege bimeli na mutu ndenge bimangi paka bundwalesa solo meko bande on susu les gars azanga wana meko bande on susu les gars azanga wana meko bande on susu les visions à place aux aki wana voilà wani bimeli ndeke
Neye bima pa kabundalesa. Oh. Kassimana Saint-Esprit. Pour na bango. C'est bon, continuez. Donc cela veut dire Papi Gen, bateau va commencer à gagner Nzambe. Ba commencer à gagner Nzambe bateau. Marc 23. Ba commencer à gagner Nzambe bateau. Papi Gen, au moins le problème est ali les sous o eza pardonnable était pour toko ban émission. Ndenge ezali tant na lo ba keli felo bat ba kansa nazo sakana. Non, dalo keli felo. Bateau ba okota lo la te. Donc, on a Marc 3, pardon, on a 23, Marc 3. Marc 3. Marc 3, 28 à 29, Yoka. Je vous dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes qui l'auront proféré pour la combat Jésus. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc 3, 28 à 29. Donc cela veut dire, comment, Papi Gen, au moment où on a tant où Yesu sera baptême, mon sang a quitté sous forme d'une colombe pour témoigner Yesu. Pourquoi? Parce que mon sang n'a pas joué rôle comme consolateur de l'église universelle. Mon sang a joué rôle comme consolateur de l'église universelle les jours de la Pentecôte. La Pentecôte, église et Botami, 1 Corinthiens 12, 27. Cela veut dire, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, si vous avez un membre du corps de Christ, cela veut dire, mon sang a fait en permanence. Est-ce que mon sang a sous forme Kabundalesa, ndege pe bimela yebo, saluons le Saint-Esprit. Dalo, ndege bimeli, abi vous croyez que c'est un hasard. Aujourd'hui vous allez voir. Donc cela veut dire, bah comme il a blasphème, donc on a une démonstration de puissance à Satan. Pour Satan le baki, Nicolézo a robim savango poisse. Tozo mona ba mutombo, ba comme bim saban PC. Dalo yeyo ndege kiteli, kabundalesa ndege amnene, saluons le. Est-ce que ndege cause amolu mon sang? Ndege. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de Jésus. Et nous sommes dans le corps du Christ. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur de l'église, qui est le corps du Christ. Est-ce que mon sang, Abimaka a témoigné sous forme d'un colombe? D'une colombe, pardon. Cela veut dire Ayaki ko témoigner parce que mon sang n'attend comme Yesu est en permanence, c'est lui-même le Saint-Esprit. Et mon sang je vous laisserai pas ainsi, j'enverrai mon esprit tant à Kene. Ça veut dire mon sang Ayaki sous forme pas témoigner. Mais depuis jour à Pentecôte, le Saint-Esprit il est le consolateur. Biso na katia corps à Christ. Cela veut dire mon tozan katia corps à Christ. Donc mon sang comment est-ce que mon sang robino nani? Yango moni bandimia lelo basalo kwa bandimia berete bandimia bere basalo vérifier yo omonde peuple ba obeta maboko ya ona yebisa ko batwana Yesu akufela bangote baza ba peuple o baloba boma Yesu tika Barabas boma Yesu tika Nodalo boma Yesu tika Kabundalesa. Mais Papi Gen eza c'est catastrophe, eza scandale. Kabundalesa bimeli lokola ndeke na bimi ya likolo saluons le Saint-Esprit. Est-ce que bazo ta des invocations mais les invocations mais oui balbi bakosala babi kutu Nicolézo bakokitsa même moto pena uti likolo moto kita bomoni pena moto ekiti pena na église oyebiteke comment même ko ça ba apparition ya ba ange baza être mon spirituel en tant que prière OK si comme obino na besoin il y a armée céleste plus de 1 million de chérubins au sécurité ba spirituellement mais bango ba comment ça apparition ba ange na église bomoni pena neti ba ndeki o ba ange ba bini. Cela veut dire Papi Gen batu oyo ba yeko ba bomi église. Ce sont des bandits spirituels. Église vient koufi hein. Église c'est au koufat. Église corps du Christ on est à santage ni ride. Mais nous avons église locale. Il y a mon frère JFR montanga lo ba boke n'est pas batu antazane na raison. Apek sabat ko église mais apek sabat boke n'est pas baba daloté. Boluke église a so. Il y a on aime ça bino. Église a solo nene na Congo Yesu nzamba tel sanga ezaka la bord. Misusu mike ya soleza mais ya minene bomona kala ba limité wana ba gege o ba Michael ba eza ba église a lukuta siko tata oyo abebisa Toms abebisa mais Toms akima abebisa Toms za suna Congo takima akotsa Toms nini franc-maçon akotsa Toms pardon cabal juif Toms akoma na ebité soki lelo akima patikango akoma ka représentant légal ya kabal juif na Congo asa omonete Tom sa koma okene Israël pampam pese mambolo ba oui
Mais oui, na soyebi ça. Mais Tom sine ba naye ba yoka na suta Tom saki. Obiti na Tom sakima. Akoki ba sacrifice te. Akima poni. Akoki sacrifice te. Omo toloba bo soki pasteur asimbikisi. Soki mwasi akoki ta linya on ta sala nini divorce. Neti ya Toms. A Monica akoki ma solo te. A Toms a sali divorce akei. A Toms akim. Et puis non epso. Obi parmi ba bomisa le molot. A Toms ça na kati. Oui. Mais oui. Mais na bien papi ke muto a baby si nzoto na ye. Ake kota kabal ju. Yo kan si po bo monte ezelo muke. Ezelo pamba. Déjà na l'église ba ngamine na epso ba sacrifier akabato. Ba lekisaka ba sacrifice lokola baza l'église ba 3000 personnes, 2000 personnes, 4000 personnes muta oyebate. Et puis dans zolinga na loi muto angolma spirituel, muyibi spirituel. Donc c'est des braqueurs spirituels, des bandits spirituels. Bah yoko braquer église vol main armée avec la Bible à la main. Soko meki kaka dit amen. Bah yoko braquer église vol main armée avec la dîme à la main. Soko bika pesa nga dîme malachi to lobi. Tatoyo auta atunanga. Auta na nini na la borne. Oh ya auta na la borne ba bengana e. Kasabima place bien place. Abima place bien ma beba. Abima kasi. La borne c'est église bien. T'as l'église à la borne, t'as la bateau à la borne, t'as la marche na bango, t'as l'éducation église à la borne. Au moins so ata t'as la kilt na bango ndenge leka. T'as la prédication na bango. Au moins pena que Yesu azali t'as. Yango tolobi toko mana esprit à discernement des esprits to ba église ça animé na molimoni. Mais so que pas ba de la foi na comme la ville. T'as l'église en moment là ba chaque fois dans les seigneurs ba mère malou dans les seigneurs. Au moins kuna donc eza ba bandi na ba bandi église wana. Mais la bonne so ko so mo pena ki ba o Yesu okufela. Tato ya zala na la bonne. Azalaka adjoint presque ya Verno. Oyebi eloko alongwa la borne. Alongwa la borne pona nini? Baba na bumba batekaki concession moko munene. Ezaki cher bateki yango. Ba yoki bongo ba yene église la borne. Ba pesi dim. Oh ba pesi bon na ebite so ezaki dim mais ezaki peut-être tolo ba semence action de grâce nde bateki le pan. Oyebi ke ya kangi yango. Aboyi ko pesa Verno bon. Oh non ezali ba yeko pesa nga dim nanga oh bango bakene ko pesa action de grâce na la borne lokola bateki concession munene. Nagolo ba sérieux ne goza tamso atteindre plus de 2 millions de dollars. Ba suisi ko mbongo ba pesa ye. Ake na ona comme azaki second ya nani ya Verno ake na ona labo ya kangiang donc oyo angwali ma spirituel muyibi spirituel oyo ba bengana na labo tant ba bengana na labo mbala moko ake banda sofi ndele pina ye bakota gombane kangama na lingwala place ndake no bemba asimbi zéro pardon. Obité que pasteur, je sais pas ce que vous avez pour aller mais pasteur oyo normalement ça a réputation bien. Un bandit spirituel. Pasteur oyo ba cadre mboka na biso ba sambela. Un insensé spirituel. Mais kasi bango batu ba bomi Congo. Bango batu ba bomi Congo. Non mais mais bango ba ko kende place oyo il y a place au moli des autres bango ba ko place au polé les autres. Non, na lobi. Au moni problème ezalia. Martin Fayulu. Corneille Nang. Félix baza sambela kuna. Martin Fayulu Félix nanga ba grand camarade na basi na bango misat ba camarade baza ofanda presque ba moko mais soki ba groupe wana e panzana pona yete yim ta panza oh mais oui yim ba masolo neti lelo nde Kongo komi lelo ye muto faut mona kasa lukuta pesa prophétie candidat moko ko kufa boyeba na moni na kit est-ce que candidat moko akufa bon professionnel ça mais élection ça avant élection rata ça veut dire c'est des escrocs spirituels des bandits spirituels baza bangol on est angolma spirituel do yepena do ayiba talate imaginez badumsu ba yiba na ba banque na banda mais ya ke yiba mbongo l'église bana bumba ba teki concession ba pesi mbongo ya yibi yango ba bengani église na ye ezana combien de membres oui papa Église, Bible le bin abiso dans Matthieu 24. Ils s'élèveront des faux hommes, des faux Christ qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. La plupart des églises aminena bazo séduire la foule. Kolanda foule te et bembedingo pe batonda gi Yesu azayine anade na ba match à Barcelone, ba match à Real, batonda na musique ba fali batonda. Est-ce que Yesu azarana? Papa, Bible le bin abiso dans Matthieu 18:20. Là où 2,
3 personnes réunies à mon nom, je suis au milieu. Beaucoup en a mis 10 églises. Beaucoup en a 40. Il y a quand ça a église 40 personnes quand il y a ou bien on 10 personnes. Non, il y a quand ça a église 200 300 personnes qui y a la plupart n'a bien sauté. La plupart des églises au monde a miné wana. Ba Bostra, oh nanyo de la foi, Mayata. Yeso zarana te, majim te zarana, kisim te zarana, kabal juif zarana, kabal kong. Donc batouana, dalo a kelifel, dalo atoms. Moi c'est atoms, ba kelifel. Nalo bien. Na Henri Papa Moulaja, ba ken bangono solifel. Na ba onyo sotanga na be baza ba. Mais oui, à côté de Henri Papa, tala nabi, tala ordination. Henri Papa n'a pas les monsieur Zoé. Mikolo n'a pas bêta ba chantre nyo so aki chassa ba côté ma solo. Ba go bêta ba on meti Léonard. Mais ten c'est là qui na beli grippe yope ta mo bulu bo bika baba ni meto to so bêta ndé to zala so yo lobi ling to songa to song so ling lendi to songa to song. Donc semaine on bato kangata 3 émissions na zoé la Henri Papa. Bota la ordination balati Henri Papa ninyo talit ya ba juif. Atoms yekuta kimi bakenda kokagite akimi azongi bakenda kima pwana o baba ga Alexa papa ne mutwa papa ne ya makasa kokata kimi bakenda le o wapi Michel Bakenda o wapi Michel Bakenda oyo baba o bakanga ne kobo wana Michel Bakenda bakanga ne kobo oui oh yep aniatata la terre ah bon oui omoni Michel Bakenda imaginez Mikolo asaleli Sylvie Bongo asaleli nzembo yo chantre de l'Éternel OK ça la Sylvie Bongo nzembo bongo na bafali to benga Michel Bakenda zane bina filet spirituel aza chantre ya Yesu te ba asaleli Sylvie Bongo nzembo oyebi na bakombo bien bina filet spirituel ko asali Sylvie Bongo nzembo adoration na place à koyemba Yesu Sylvie Bongo nanga otala de clip en c'est vrai ça mais oui asali Sylvie Bongo adoration nzembo ya on a so bateau basaka na bango so nzambe to ndeko na frère JF alobara ba kunga nzela venez à Bongo c'est que l'heure est grave oui na mission na temps na oya na adoration ya Sylvie Bongo pour na préparer ki ngwa te na oya nango na mission zo ya na oya nango siko baluka nini baluka la to baluka ba yeli mabumu na bango. Cela veut dire c'est des gens qui ba y une église pour ba sala misolo na bango. Cela veut dire baza ba homme d'affaires spirituel. Baza ba commerçant spirituel. Église comme le roi pharmacie comme le roi hôpital. Oh mususu kuna teka ba ji de pétrole 50 ngombolo na ba miango. Oh ya liloba. Donc église est comme oh musu Moïse Kasson a comment teka mai. Omoni mususu walo mususu walo wana. Walo comment teka la batupe mai. Atiaka on a tala kopo moko papi gen. Omoni masume comme na mukilio. Soki nzamba za kotumba wa net sera Sodome Gomorrhe ndesa tumba mukilo parce que lisume comme lelo l'église. Na on ba libanda te na ba boîte de nuit mais dans l'église. Et l'église Sodome Gomorrhe lisume comme autorisé quoi. Et comme autorisé ba passer ba comme ba deux fois ba comme ba escroc spirituel. Oh ndeke zo bimile na mutu salio les yekuta lobe salio abi vous croyez que c'est un hasard aujourd'hui vous allez voir. Donc on a démonstration pour ça Satan. Ou allez ça ndeke bimina likola ba salio le Saint-Esprit. Quelle abomination, quel blasphème. Donc cela veut dire koti ba oyibe ba juif la plupart ba juif ki ba paye ba zela messi na bon mais si ko bino bozo ke no kota na kabal bokoko ba juif kabal juif ezali ko la kabal Congo bokoko kindoki na bango machine na bango neti biso kabal Congo ya kindoki na biso Congo machine na biso Congo bokoko na biso Congo siko bango ba ke kota kabal juif ba delile si ba groupe na bango nyonso na ba kabal Congo na ba apôtre Moïse ou alors pas na kabal Congo mais ou alors pas koti sur na kabal juif nalobi sikoyo eloko liboso bakenda oseza nini bakenda non bakanga bandimi na bango ba aveugle c'est-à-dire tant bakenda na solo wana eloko liboso baseza nini eloko liboso so bakoti wana cela veut dire na yedalo na bandimi bakenda finir puis baza kui bakeli felo parce que bakanga bandimi na nota bakanga bango notage tala bien papa yo mekaka kolobaka pona de la foi bien loba pona dalo o mona nde bandimi na ba oyelo mais soko lobi o critiquer Yesu ba occuper na bango te mais critiquer ka de la foi critiquer ka apporter dalo oyo o mona nde ba oyela cela veut dire baza batu moko bakanga bandimi en otage pona bandi ba mona ka dalo mutu akufela bango oui pona bango ba mona Yesu te ba mona mutu akufela bango ye ba mona ye mutu ça l'église boy église ça dit tout basikoyo nande bena bien
L'église est foule belé oui, la plupart. L'église tout le monde a 40 personnes, na Sarcelles, Villers-les-Belles, 40 personnes, 60 personnes, 80 personnes. L'église a bien moi. L'église au monde a 200, 300. Obi bossa. Papa, mutwana. Jour wana na leki na kota panté côté église neza na OK papa. Na neige, mbula bandi msu bate ba telemi libanda. Papa, liloba nzambe ni bakeyo ka liloba Satan. Ça veut dire bakanga bangwana et puis batwande ba telemi la plupart ba démons ba sorciers na babima na cimetière ya nini ya panthère. Baza ba wala place église. Te babima na cimetière ya panthère ba ndimi baza na bango ya solo te. Baza bandoki na bandoki ba ya kana ba démons na ba démons. Après qu'il tout le monde batona ba et c'est le quoi bato ba ya ba conséquence soit ba faire banane tout ça. Batouana nyos yo kansa nyos bazaka solo misu bazaka na ba demo dakumuda lobango babandi conseil na 23h bat ba oyate ba keka ba invoquer papa 23h30 dakumuda atemona ngabi esika batouana ba bimela yebate tala foule ye place ba uta madilo za obeta ba conseil mosona madilo ayete omona bat ba osate tanka madilo ko kota après na sima bou bat ba yebatondi ça veut dire madilo mutaza oyana batouana et ça batwa solo te. Et ça, les démons, les sorciers, la plupart sont koufa. Mais si quoi yo, mutupena ko mukolo, net na âge tout ça na ngopena boye, les lots pena ngai mutako ko sanga penza avec toute facilité, na ki osimba kisi. Mais papa, ndenge zaliwana, Bible nous dit même les élus risqueront d'être séduits si c'est possible, mais c'est impossible. Papi que nga pena ndena fandi angande kono. Soki na linga ki biloko na lelonde na zalende lelonde na réseau ya Alpha Lukalu. Réseau na ba opesa ba 300 000. Mais au côté ya souye souye bana côté ya prospérité. Et ça un réseau so na masikaten. Ya Nigeria mo ba opesa ba 100 000. Kuna ndeke te ya délivrance. Kaka bandoki yesu mona bossa te ya komba yesu bandoki kaka bandimato so pelisa moto tindika bondela yo mona mbad mais prier sans cesse na cadre de prier sans cesse na cadre de prier sans cesse wane kokota dans le Seigneur et kokota en Christ bossa za kokota dans Christ bien kokota Robert kokota en Christ asa tala en Christ bondela loba maman tata matana prière mata Robert kokota en Christ oui bi Robert wazaka na wengete c'est na tout bi Robert wazaka na wengete Bible ngomwe lobi ke non prier sans cesse bon yazo bondela tazo tinda bino ndebo bondela tant que tu tinda la prière, allez, tout bon de là. Jésus, merci papa. Yo poso bondela. Yo zo bondela te kaka. Bondela. Mata na prière, mata. Oyo kapena Robert et Koko tant to zaka ba paye ko, tant to zaka ba paye na wenge, tant to banda wenge na ba 88, to keti na ba 90. Ah ou zebedi. Ou ba Robert et Koko en Christ. Boss Zara Robert et Koko en Christ. Asa tala en Christ. Bondela, tata mata, na ba prière, mata, yemo ka bondela. Et puis non yebso. Pino bozola na prière na 6h, na 12h, na 0h wana ya la lina Wana ba tchaka za ba cassette. Si a filma ki yango déjà ba tselbino na 6h, ba tselbino na 12h, na 0h. Na tango azol ba bondela bino bozo mata, yena mami ba meko ba la lina ba déjà ambeto. So pa melaka wika ne sa melaki pe wika nae. Mais kuna bondel amela masangata na yebi papa na lobi soki na yebite soka mela na bisoki yes donc cela veut dire na lobi te que ndenga melia na salima be bible pesika milangwa mais ndenga zalia tango azolo babino bondela mata yena mami na mbetu balali na bango webi papa na yebisa chibola mulumba lobangwa webi chibola mulumba nani oyo nani comme nena o ataka soyi nani comme nena mukuna chibola lobango te chibola lobi na jeep mukuna azo sasa azo tia soyi babengi kuna a prier pour na muto malade azo bondela nzamba koto azo sala makamamba ya salité papa toujours kende chibola ebi ba chibola na tuba ko bongola mitema te mais ba pengu ti ba chibola tanga so mona makambola bino bozo benge koto azo bondela pona na zo bondela simba sika wana zo kapasi koto chibola za na se chibola yemo ka lobango azana chips chibola kalamita zo ya paria oui oyebina mboka zala mais oui azaki na Afrique du Sud à côté chips ko azo ya Paris question na ngezala ki boye na lobi muta ko mkonta zo bagena atom se ba baby sayi
mutako mukolo ndenge wana vraiment awume pe mama wa nzambe ona pasi lelo kaka po akomi boye mbala moko ba et puis bandima ngo po nini mbongo wana so baluka mbongo wana awliaka soso awliaka loso awliaka soki 20 biso to milango to sana bango planète moko mais attends pe na voiture biso to so ba voiture kaka ndenge voiture kaka moko to tambula na bango bilamba ko to lata yango pe balata mais bakeli yango lifelo est-ce que ne makambo za ya solo Ezekias si c'est solo oyamba vie kizamina lobanoni batebele ba baby Msuba kota kabal Congo msu kabal juif pona lokoso mbongo mais lokoso mbongo pape ken songa za lokoso mbongo ndena kota masola na yebi ba camarade na ba petit msu ebele ba porte bela ba prophète bela bazana makata masolo wana au monde peu église ba ça plein oui mais église na bango ba plein ba 200 personnes 300 personnes tant que moi parce qu'il faut na bango tant que mon abna ngoma mutu bina zubi na mwasi na bana na ye bango bazoki d'église mwasi na bana bakena église ona ba logibel baza ya nzambe te muto yesu akufela babima ba église wana fulo zo mona de la foi na ba bostra eza ba païen na ba païen so ba to bakena la plupart mingi baza ba ndoki misu pe baza ba démon misu baza ba bakufa babima pante ba kege mwana nzamba solo yesu akufela soka kene église wana parere foi bima na yesu foi bima. Parce que le message nous lancé les loyo et pas il y a batu oyo d'abord et pas batu oyo bandimela batu wana et puis pour ne pas batu puis ba batam so que no mambo zo loba on dit oza ko inventer pendant que yoza mo savez puis ba bengi au prophète. Donc cela veut dire na zo loba batu lelo il faut muto comme un discernement des esprits. Au église même bazana ba 40 personnes même bazana ba 20 personnes mais façon yo moko monde l'église maté yo ki église dans atmosphère église dans soko zali réellement revêtu par la plénitude de la puissance du Saint-Esprit on comprendre que l'église est nzambe neti mutu longolanga so na ke même église à maman déjà na ba télévision tant na telle église na mona bazango nyoso bazo zika na moto église à maman lang so tant na télévision senti pe na moto ezopela mais yo muto mona on te biso na molimo to mona moto ezopela bena ba ça veut dire ba bandili fe so tali bostra o tali pena ba kilta on tala moto ezopela ba bazo zika na lifelo mais bango ba miye bate parce que la plupart ba bazara na ba païen na ba païen mais ba o yeso kufela ba bima na ba ba de la foi ba bima pa bostra ba bima na bango nga jour on a pena ba tie vidéo mona otala il y a de la foi non senti pena moto ezopela ba bazo zika donc nzamba taltinga bitala lifelo déjà ngo se bandi na mabele. Donc ba de la foi na de la foi na bandimia nyonso ba keli felo mais ba o yeso kufela ba bima na église ba de la foi na badal na lobi hein et dans la pasteur moko boye na otolanda ye je crois na lanja opeka na ba ninya wa pasteur azako c'est-à-dire lobi pona ye polygamie ça bien pasteur Balthazar spirituel a violé bana na Canada mukeni Paul Mukeni wana za bandi spirituel akatsa nzambe likasa tala bangonyo sono badalo tout ça ba de la foi ba bossa ba katsa Yesu likasa ba sola soute na Yesu est-ce que polygamie est-ce que pasteur pas est-ce que un pasteur pena sola a quoi accepter polygamie ba mindele kuto na France balinga polygamie te so ke bala na mairie bazobo ya polygamie parce que Bible pasteur a ke ndima polygamie bon nazo comprendre ba pasteur ancienne alliance baza pasteur ancien ba pasteur à nouvelle alliance pour na biso to bi administration changea mubali faza na mwasi faza na mubali mo tant ba pasteur azolo ba polygamie bon ye mo ka bitina et puis ko benga ke pasteur te benga ke citoyen Paul Mukendi okoye bandenge ni azaka sous pasteur talonga pasteur comme citoyen okoye bandenge ke église oyo eza église ya ba démon mais ce qui mutoza pena rempli par la plénitude du Saint-Esprit ce que côté ça esprit à discernement même à tous esprit à discernement des esprits mais ce que pena rempli par la plénitude ce côté une église au fandi oyeba que Yesu azate oyeba OK pe église montant sur bana ba 30 40 50 personnes au fandi ka Yesu azate ici par la prédication na bango par la prédication oyeba pe na façon bazo même l'église oyeba tala par exemple ce que pas il y a de la foi. Bah comment qu'on adorer de la foi na place à Yesu. Est-ce que on est église? Est-ce maman est solo? Oui, il y a solo. Sermo ngapena mutu sambela kuna mtaibi sanga. Et puis bazo te bazo ba commencer la opération ba somba sale. Bazo teka ba macaron, ba comme elonga de la foi ba benga couronne de grâce. Ba image taït. Couronne de grâce. Yo so mona photo Yesu na ni na Bible. Ba oteka elonga de la foi babani na 300 €, 600 €, souka 1200 €. Parce que yo so za 1200 €, toi 300 €, 600 €. Donc on va participer na mbonga salte. C'est des gourous, ba bandits spirituels.
Ba braquer spirituel ba ko braquer église de Nzambe vol main avec la Bible à la main. Boza ne sika okimate. Ayi siblo ka dit amen amen. Ce que ça en est une église on a plein mais ba qui ne peut pas kuna donc c'est à dire bango ba si ba travailler déjà. Ba travailler ko. Ndé bazali au monde ba de la foi de so ba yesika ba dalo ba bossa. Ça veut dire ba travailler à église salouane ba travailler. Yango mona po ba déplacer cher. Il faut pas se déplacer pe sacerdoce sona ba déplacement ba ketcha esika kuna ba bande église. Yango mona ba bande église pa ngulungulu te. Il faut pas déplacer sacerdoce ba sala ba cérémonie. Ba sala ba cérémonie. Net une église à bossa, il faut mona cher à bossa mutu so atea na. Tanga comme na makamba tribunal non, il faut boter na cher musu. Tanga zena makamba tribunal cher nezaki vide. Cher nezaki vide ba otea na cher musu swana. Oh cher on a mon arasogi gakso moso Miguel interprète ne baza oté na cher one cher a boss oté ngota et ça cher mon travail c'est que tout suka na makambo akope sa mo mutu musuté ayebi ka ko bebisa biloko nayi to suka na makambo pena parce que na yebi peke non mais mikoleka yo comme ko basi mo mundo ba ko kufa sonne to suka na kasi ba ko mo lekisa basit moi sika ka koika koti koma akufi ya Marcelo akeka nina akufi ba ko mo lekisa soki ba lexi moi cité il faut pas l'exa bandim. So ba lexi bandimité, il faut papa, au monde des aliana. Soki au côté kisi, au comment on a battu ba comment quoi une église ba kufa keba yo mpe jum so ko yo kofi. Ah oui hein. To ça na pasteur mo pichu lungonzo. Pasteur wana chantre ko ya kufa. Ye mo akela la akufi. Nani ba continuer église diakra te ka ko ya kufi so moni ki se komi muta ko ine papa église ezali esika soki ozali na kufo ye phobika mais tala net concert à Mike Kalambay est-ce que une église na concert ya Yesu ba ko kufa bon ils ba sacrifice comment une église nzambe muta ke appliquer crise a ko ya kufa mais une église nzambe muta ko kufa te ngatu na kana bia biso ko tuboyi muta appliquer crise na église a ko ya koti koma kufi mazara bokeli felo likola ba jeep na lobi ba biso pena boyi e mo no mo abinaki no zo banga nzambe parce que bato na pena otema pe liboso kombo nzambe donc papa mbazane ya réseau longa Jésus ba olata mais oui longa Jésus ba comme olata ngolo ni ba sa commerce na bon ngana o préféré bato il fallait ba simba ba kisi pona commerce na mo ba za ba homme d'affaires ba mais Yesu sa kufela biso sko bino boke simbela ngo kisi bo sali loda ya ngona moni bato na o apôtre dalo satazo lo bane dalo j'étais choisi établi apôtre depuis le ventre de ta maman et ça non nzambe mais na wa bete en fait na bigo zo bano za prophète mengane na yebelié et bien que non c'est un vrai serviteur ndenga na yebi un faux serviteur parce que à BBC à Toms mais Lucas à Toms mais le baga po babanga ba lo ba vérité po ayebi ke lokwa uti na kana so abani ko dévoiler bango ba obomaye nde baboma zobozi Lucas à Toms c'est jour sur na plateau là à Toms ça comme représentant légal à franc-maçon et il y a pardon il y a cabal juif bamsu bazolo bon non pas lingane makamba dalo takim akimi nde na retard et où elle est déjà Atoms na mbumba so mbuma so moi si ne so mbuma bokeli felo Atoms mbuma bokeli felo à part bana na bango ba okena bango li felo tipo yeso yo ki la bango na elongino mo amna ke no muto abanga kanzambe elonga jida za ekalo ko elonga Atoms elonga jida so olandi histoire jido mo na zeke ko elonga Atoms bango nyoso bazana liwa ya le moloto. Oui. Tribunal nini ba omemanga. Na lubi bazalaki bayebi makambango. Liwa le moloto bazaki na kati bayebi. Donc Tom c'est tout le monde qui wana boy donc obanga nzambe zati. Abanga nzambe te. Donc azako banga nzambe sera le moloto. Mais si ko babanga sunzambe banda bakangama na bandi spirituel odalo bakota ba kabal juif babeba yo moni pasteur okima église amnene okimi yango okefana so na Canada okefana na Canada azana Canada akima ko saka shiko ba na Canada oui akima ba Michel Bakenda okimi okeyembela Sylvie Bongo okesala adoration Sylvie Bongo kombo yeso zati ozumonde satazo bimsa ba poisse na zoela Michel Bakenda aw na oyela bino na nini ya Sylvie Bongo alors toke poto silisa na makambo nyoso za koleka lelo yo parce que église est baby église komi place moko c'est-à-dire malamu toke entanda kwa nganga kyo kindi église okoyebisa ba vrai okoyebisa ba ngoni na oyebisa ba vrai
Bible bina biso na Hébreu 10 25 il faut muto sana mumesa na okende église église ça la adresse na yo ce qui facteur ko tika lettre akoya na boîte lettre na tika l'église peut place yeso ayebela biso ba adresse na biso yango mais il faut pour na kaka vraie église cela veut dire ko fana na nda okuté bato wana diable atini ba ba distrait ba mema bato ne garement esprit apostasie zo reni mais ngana zo encourager bino bokende na ba église yo nano yamba yesu mo konti pe bixité yamba yesu mo konti pe bixité luka église o kesam nano zo baptême te nos baptême Bible dit si vous êtes sauvés zela na natanga pour versa suka bino batu bolobaba Ezekiel na yaka côté atenga na yaka ko dénoncer olingi maté ala ndanga la Facebook Bible yaka na église Ezekiel Mbuku l'homme de la repentance totale Albert oyela nani obimba nazoyela bakenda nani Henri Papa Moulaja nazoya pena Toms Nazama ba chantre Kishasa na lingena banda pasteur à Lyon 5 mais na kitina na Kishasa. Oh ya Lyon pe mso azali. Ya Lyon bazako. La pasteur à Lyon. Il y a 5 ba pesinga 5 masolo à pasteur à Lyon. À Lyon. Ouais. Ba pasteur à Lyon nga quelque part na zalanga na Lyon hein, ya mo pe na vanda na Lyon mais bon ba pasteur à Lyon nga batute bon yo kabino moko ndenge l'homme de la repentance totale. Si ça rapidement parce que là si ça rapidement déjà temps na biso aussi koki déjà. Si ça bien peut ça va faire ça va battre nanda quoi pour attendre biso la peut ça nanda quoi c'est là yoka na Matthieu 28 totanga na 18 na 18 Jésus Satan étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Yoka ce qu'on a Matthieu 28 19 alobi allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptême. Si on a eu baptême, c'est que nous avons baptême. Jésus est mort dans Matthieu 28, 18, 19, comme il a dit, allez partout, faites les gens mes disciples. Et dans 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yokasko na Matthieu 28, 20 à l'obi et enseignez-leur de observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wana yes mutalo. Ndego, sona no yamba yes mo konpo bi kenegi. Sona ozu baptême te Luka pasteur ape so baptême. Baptême pe bato ba ya église na bazu baptême te ba okeli felo. Ah bon? Oui, bah ok, l'ifelo. Ça veut dire osa incomplet. Baptême à maï. Faut pas qu'il y ait na maï. Na ba rivière n'engé tambola, pas so baptême. Baptême à maï pesa mabe. Te, bon yé so baptême na journée na maï. Ba maï ezali. Ba maï eza ba kota ba mele biso pesa ba baptême na ba maï ezali. Yo po baptême. Il y a piscine te. Po ba msuba komo pesa na église ba tie piscine te. Wana ya fo baptême. Baptême fo maï ezo chola. Faut maïs autres ba mayonnaise ba mêler tout mona ou bien ba baptême bien ba msoupe ba zaba na ba mbongo na ba boké na ba océan ndeto ke na ba vacances na ba Nice au monde océan on peut profiter pour que soit baptême na océan bien na mer biso ke na ba Nice na ba mer ba tout tout mona ba opesa ba baptême frère c'est son nom sur baptême to risque que li fait abi aller partout na Matthieu 28 19 faites les gens tous les gens me disent les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Abi pe ba enseigner na abi na kozana bino tisuka mokili yango prophète Ezekiel moko abi luka église ke no sambela kolanda bandi spirituel à daloté sinon quel fait. Voilà, merci Ezekiel Moko to komina suka sur de Robien to yambo lisusu parce que les émissions na yo tan na yo nazoye la nanyo Michel Bakenda na adoration sali Sylvie Bongo bon pasteur à Lyon il a bon koni ya Lyon na bango nyoso na so kangisa bango et ya Lyon baza 5 après Michel Bakenda dépôt nani Frank nani comme le nani Henri Papa Moulaja au moni ordination a pesé na talit balatsaki José Nzi tapé oye la ebe le ki alala kaka kufa kenda ndenge zali akoka suko teka bate yango succès za rasute. OK to comme na suka pona lelo merci na papa ba chantre ba baby na niveau moko impossible voilà oye la bango ndeko lobi wana to yamba yo. Merci Nabilo Badeko Bonandi Biso Ezalaki Ezekias Mbuku l'homme de la repentance totale. D'ici là, Botika Malam, restez connectés. Ceux qui au mon émission, n'hésitez pas, partagez Kayo, partagez Kaka. Cependant, vous abonnez à Bisoté, non, comment Ndeko na Bisoté, abonne-toi, et ça gratuit.
botika malam. Allez, bye bye. Bye bye. babeti bazokitisa baplan ekitaka jure tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso wana nga toza na orphelina toyotika biloko ozomona tobitikela bana biso ya orphelin toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie toujours en forme. Tout le mois 2000 tout le aussi bien micro quand vous venez maman mais maman mbote papa na ngai na na équipe pour la salle moi action ndenge zalaka alors awe les gars ndenge ni on travaille ndenge ni awa na biso ezali orphelina tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basondola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni kolo te moto motema nde motutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondetana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduki bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango
Il y a un bango, il y a un peu de son milieu, il y a un peu de ceux qui nzamba tout il bango mitema te en tout cas eza pasi siko ni bino mozalo aloba na sisa ngo eza lisanga ya Kristo ya tutaka mutema ka mutu ata mutu omwa ka lelo wa Davino Moussala, si vous avez des bénévoles, tout le monde. Et ça, bon, quand on est puisque dès que vous travaillez à Awa, et si vous savez pour la maman et mon promotrice, pour mon ami, vous travaillez à Awa, vous avez un salaire. Un salaire, l'engo yebo, ah maman, vous avez besoin que ça va travailler. Les deux ont vu la façon. Ok. Et bon, bana, ce qui n'est pas beli, les arendés. Kuna kote ya mwana soki ya beli eza na onche moko ya ba italien nova liye kaka beli tosunga kuna kwa mwana soki ya beli okei na hospitali moko bayokana na bango bana susu. Est-ce que tout le monde peut bana tout na bango tout ça était au côté pas ya bana ba pesi bino pe mbote te madame ba pesa bino mbote ko sa pesa mo matasi. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino musaro bosala. Amen papa ngai na bino pe ndengo zo sunga biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme boni le voilà. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et on te met moi dans awa na fina la bino. Et puis tout le monde a bino, tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté beaucoup dans nango. On a fait ngala za na l'association. Et puis, dans une chaîne YouTube, on bengi tout le Belavi, le Hollande biso pe Hollande biso partout. Atamité malam pe bazali peut-être que l'ingapé va participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors, vous en avez pas dans des Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo Merci beaucoup. Merci pour moi d'abino pe ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko mohimbwana ko lakisamo ke na koma nashika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Auta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko le vite ozwa na balibanda abana musika bakuita yevite kusiba problème. De bana bauta kama boka leta. Mekate komi. Ayaka na bango. Amusi wa polisi balakota bango na butu. Amusi wa para balemi abana bakutika boka leta. Nyoso kwa bazali awa. Nyamo ko mama kwa na pande na sali siko Nasali 31 amsharo. Ya kubogo la kabana. Kubogo la kabana. Likantia mozo kengo. Bo. Nja uta kapa nzambe. Oto senga ka nzambe kwa pesa ka. Ngai na mana nazaki pa Maria, kwasi ya sola na nazaki kapiteni. Na robaka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso. Jamais na bara mamu na sala nzambe. Tangu pe tuko o kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa gaso na basala na kosenga na pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mkomo ko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na lembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te hizo pana botu natari sikona loba nzambe tubatia kabisa nzambe akoyena loleni ayambaka bango navandisi bango
après naye komela bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele ta baye para to eza mission moko eza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana zolo baye simple zolo baye te nazaki lokate nga binzambe soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo nakokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso bie efona asombela esika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango kona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosunga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati oto nawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge nini bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzami mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakawati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monene apesinga mpe bagi monene félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko ya losala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoyoka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te
naruaka place wana baprofeseur po afutama enseignant po afutama nde kitena yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka keso baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa episanga dipute moko makasi koleka po bana batanga kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sans desir luka mbongo kofuta sans desir luka banseignant nde dipute makasi oyo nazala en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino bandileke na bino baleka bino bazanga badipute soko nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tino soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni les soucis na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susi oyo nalelaka bino mpona nzambe nzambe asunganga atusie motema na bato bazala na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango oyo bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe molinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ata mosusu ezala su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup.
Voilà, awa bazosambela okuzuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu musubaka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui, bisouté. Bon milliard. Ah, les grandes ni ça va. Yo aux discipliné, aux poli. Hein? Dans la classe. Ok, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci beaucoup. Nani mswali ngaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment on Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez la jambe à bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi alo bazade. Suza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka. Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci.
Voilà, en tout cas, merci Nabino Nganake, Natiki Bino. Tobandera ta Nabino Boye. Nasengi Nabino Bane Bitumbate. Bonsoir na répété. Respect, Boto Sabato Bazali Bosso Nabino. Boyokani, Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.